Vote bandeko na ngai ya Facebook na tonga lena kopesa bino kotomela bino poso elamu to bandi lelo lundi na banza tozoki weekend ya malamu. Alors loka tozo kobanda poso na biso tokotanga na makombi ya 2 Pierre chapitre 1er verset 1 à 2. Ezolobela ete bato bopambwama na lolenge boyebeli Yesu. Bien aimé ya soto bandi semaine na biso ekopesamela yo na lolenge oyo yo oza kondimela na lolenge oyo ebeli liloba ya Nzambe pe na ndenge yo ososoli yango oyo yo ososoli te ekozala mabombi mpona yo. Alors tozobanda poso na biso bien aimé tika ete toyebana koluka mpenza koyeba liloba na Nzambe koyebana kotanga yango mpona vraiment kososola eloko nini makomi ebombi mpona biso pe bilaka nini toza nango na kati na Yesu Masiya. Yango wana bien aimé esengeli totanga liloba pe to comprendre mpona toyeba kodéclare yango na bomoi na biso pe na nyonso tozosala. Natombeli bino poso elamu mokolo elamu tokomona na susu lobi na tongo Nzambe ayebana kopambola bino boye journée malamu.